nazo senga vraiment personnellement na ministère du sport la fois passée à Bengi na Arabie Saoudite à Bengi ministre oazali na période wala ba saboter alors aki ko bundaka kazo gagner mais na stafo ya komi nango loko azu 2 ceintures na WO wana loko la zu yango azu 2 ceintures wana ba soutenir le ministère du sport pour prendre un élément en charge à quoi ko bundata na Jeux olympiques à quoi que nous représenter biso à quoi que nous représenter na ba biloko nyonso international mais du fait que le Congo ne le prend pas trop en charge copia mutumo à 100 000 copia mutumo à 30 non ça dit on dit bah oui okele mawa non ça dit que il faut polémique non atambola ko tutina moto parce que on l'a pas pris en charge azwina numbongo te nenga zawana azwina numbongo te donc azolakisa na talent oyo koko mema mbongo na ye et puis akoko soutenir bato bamuto bodi ke me batongi bekole hôpital lelo na Kin parce que il s'est battu pour akoma na stature internationale siko to pese maboko www.congopromotv5.com. Chez Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raf Ngindou. Nanenga mabete Congo Promo Raf Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci si tu es où, mais là. Raf Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Boroto, ça la force militaire la Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo TV5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raf Ngindou. Congo Promo. Wata plus, wata na des boss. J'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV. Et na pesi bino mbote partout bisika bozali et bolanda biso penza na ba titre na biso oyo tokoyeba na kolobela lelo. Bo partager, bo soit vraiment tant ko partager émission na biso na ba ndeko ba na États-Unis te bazana ba coin ya ba mboka ba mona ba landa ba yeba sans plus tarder na plateau na ngana asi bo moni déjà prophète de la nation. Prophète de la nation, bonsoir. Bonsoir mère. Là, c'est pour la bande de l'émission. En tout cas, beaucoup de voilà, sans plus tarder, moi je crois, Nalobara toujours prophète de la nation, communauté, tout boyebi, partout bisca botan, tout cas boyebi. Na moi na botami les lois, botami na poto, botami wat bali que ba papa, ba maman balandaka, prophète de la nation. Prophète de la nation. Tout le monde passage no à Dallas, c'est vraiment bémission belé, ba studio belé, bengsi yo, et au sali vraiment d'interview et belé. Et to lembate parce que moni ozala bisoté moment ozana biso a photo profiter parce que ba journaliste ça va ça tout le temps dans chaque semaine ozana ba on a ligne mais biso ezabilo mo que oyebo et to profiter to sali pe moi be mission belé pour attasoko que to bi que l'air ko ya lisusu to zoé lisusu alors les lots zo kende directement na point ngala linga mingi ba breaking news c'est-à-dire open zana ezolo ba mana minute wana zana n'ampleur nano sango nango ezana no kosama makasi nalingaki parler biso un peu sur dossier ya boxer na biso oyo to bengi na kombo ya Bakole oyo uti kozwa Martin Bakole oyo uti kozwa 2 ceintures ya mwana mbalo ya américain abeti uti bakataki na combat poso bakataki te alingaka bomaye parce que nazozongela ngo beta moi lisolo po ba jour eleki je crois ba ne eleki awa tolanda ki biso na ba réseaux sociaux et yindaka makasi bato akofinga Bakole bafingaki ye bakongole balobi o voilà Bakole aye ayokani na Mutombo
bakei komona ministre oya sport na ndenga cachette bazui mbongo azui 100 000 atie na saka kimi bakimisi na moto en tout cas makelele salamaki gouvernement besco boye na boye makambo ya valeur mbongo ebimaka te donc mpo na congolais amona eke sport eza makambo ya valeur te mais lelo mwana mobali oyo asali fierté bacongolais lere tolamuki lelo donc news mosusu ezali te ka ya Martin Bakole yebisa biso nano mpe analyse bon, analyse na ngai ezali congolais aza na défaut ya retard. Okay. Défaut ya retard c'est-à-dire ye il faut andima nanu mutu après mutu ana akoma mutu oyo ezala bongo te qualité ezala na kati ya mutu mutu nde akoloba qualité aza nango mpo basoutenir ye parce que première chose soki azalaki belge, français ou anglais. Oui. Anaza ndenge aza wana te. Mais lelo aza ba ceinture minée, aza ba dimension mususu. Lui il a choisi de rester congolais avec son frère, grand frère même qui est na boxe. Oui. Malgré bazana ba poids différents. Grand frère pas na ba ceinture, bon ba qui veut boteler ceinture na awana kana États-Unis. Eza sport qui da kandengwana a obunda super récupérer mais c'est une famille qui nous donne la joie quand même au Congo. Ok. Alors, Bakole, comme il n'a pas trop de soutien matériel et financier, pour Zouabato Makassi, il faut Bunda Bakomba ya Makassi. Oui. Il n'avait pas su son actif Bakomba ya Makassi. Comme Aza Congolais, normalement, ministère Nabiso, il y a sport, Namboka Nabiso, Congo est commis, Bakomi na confusion entre ceux qui président soutenir Moutou. Ça, c'est un chef de l'État qui soutient. Mais normalement, c'est le ministère. Le Congo, c'est le gouvernement congolais qui devrait quand même prendre en charge Bakole. Au moment de toquer Jeux Olympiques, et le côté, 2-3 secondes, Moutazu catch, Malamo Kao. Donc, Moutazu catch Kao. Donc, au moment de faire un boxeur, Moutazu Betene Mbalo, Sonamboka Moussous. Donc, les sportifs, Baza Makassi. Mais bazan a pris en charge. Parce qu'il faut que au salle d'entraînement, match d'entraînement, exercice sur Libanda. Ou bazo entraîner à Makassi, ou il faut permettre bango conditions, oui, conditions de vie, nutrition et contact en sport. Le matériel, il y a sport, ils sont nécessaires. L'équipement, il y a sport, il y a latela, il y a kimela mbangu, il y a boxer, la salle de jeu, la salle de gymnastique, il y a salle. Donc ça demande de l'argent. Il y a un moment qui va coller la l'air nyoso. Aza kolela. Il est normal coller la tête parce qu'il est ambassadeur et puis il va payer ses passeports. Il représente le Congo. Ambassadeur sportif dans le monde entier. Oui. Tu vois. Mais pourquoi la polémique à Makassi? Polémique on est zaki ayaki ko senga soutien. Oui. Ba pesi mbongo. Mbongo na et permettre à ça ba combat ya miki abunda na mutumo bo ukrainien mo bien mutumo ba côté wana ya ba est wana ya Europe de l'Est a gagné pe kombango bango ba lo bote a mutanzala akoke ko ya kubundana oui mais akosa nini po bunda komba ya minene ne da États-Unis na ba Arabie Saoudite abundi quand même mo ba déclassement ya mike ba pese abundi na batakama abundi na ba oyo ya France wana bon baza ba catégorie. Il y a graveté, mais à Beti Bango. Et prouver qu'il est capable d'aller loin à Bunda Lelo, à Kobundana, Yoshua, il y a Angleterre, à Kobunda Lelo, n'importe quel boxeur. Parce que, mais ils ont manqué, ils allaient tout simplement soutien matériel, financier, moral. Ce qu'on a lié à Binaka. Au moins, il combat habilité. Parce que, à quel on a stress, à quel on na makasi ya mwana mobali akenango na foi chrétienne. Tu vois ce qui moi m'a plu, ça dit que même atambo kilebo yi ba soutenir te me bible na yi nzambe na yi ya mukeo ya yebi wana ayibisika nzambe naza na soutien te mais yo lokola oyebi na lelaki moi te vraiment na vida mwana mobali na lelita na otala kombana nazo lela donc ndenge azo bunda donc ndenge azo bunda otala pena mobali azo bunda
mais sikoyo baceinture wana lokumu eza na drapeau ya congo nde tomamaki alataki yango kutu alati yango bakongolais bazalaki na new york mpe bakendaki kuna eza fierté mpo na biso nyonso parce que ateki biso ateki image ya congo alors congo sikoyo bon nazosenga vraiment personnellement na ministère ya sport la fois passé abengi na Arabie Saoudite abengi ministre oyo azali na période wana basabote ye alors aki kobunda kaka azoganye mais na staff oyo akomi yango lokola azwi 2 ceintures na WO wana lokola azwi yango azwi 2 ceintures wana basoutenir ye ministère ya sport boprendre un élément en charge akoka kobunda ta na Jeux na Jeux olympique akoka kokende koreprésente biso akokende koreprésente biso na biloko nyonso eza international mais du fait que le Congo ne le prend pas trop en charge kopia mutu mwa 100 000 kopia mutu mwa 30 non c'est-à-dire nde baoyokele mawa non c'est-à-dire que il faut non atambola kutu tina moto parce que on l'a pas pris en charge azwi nanu mbongo te ndenge aza wana azwi nanu mbongo te donc azolakisa bino ke naza na talent oyo ekokomema mbongo na ye et puis akokosoutenir bato bamutu omodi keme batongi baekole bopito lelo na kini parce que il s'est battu po akoma na stature internationale sikoyo topesa maboko basali na nzambe bamusicien oyo bana bambongo namona afali de temps en temps arepetaka na ye na bato tout oyo baza na bamoyen basponsor bato ya mbongo baza na Congo na Afrique en Afrique bango tout to miser sur cet homme là ata majabu ndenge azotonisa bastade majabu wana nyonso bakoki kosoutenir ye barabu wana babanda kosoutenir voilà ole barabu wana bazoya kobundabunda bakoma croire na ndeko ya biso. Il y a l'argent au Congo, il y a l'argent au Congo, il y a l'argent en Afrique et nous pouvons soutenir notre frère. Les valeurs sont en train de mourir. Ça va bango. Nabiso coupe du monde ya ba église ezalaka ya ba pasteur. Nana na me makupu na Congo. Ah bon? To zibe na mukuna na 9 na D. To tie oyo ba Marcelo na 4. Oyo to tie na nani? Ba nani ba pasteur na notre ba. Donc to tie ba Vesoni ba ni donc to me makupu. Mais oui. Mais eloko ezozanga biso tout oyo na Congo c'est le sponsoring oni ndanga na zabwe na Dallas mutu moko atie salle moko munene atie mbongo na yange mais ngana kobeta bisakoli moko kena mindele ba okamwa parce que biloko eza mais biloko wana to na soutien te ba soutien ya Congo ekomo pona mutu oyo ndeko na ngana soutenir yo boto yo kotombe pe bato bandundu pe mabo makasi ba soutenir na bango bandeko na bango te yango moni ba biloko to nango ezokufa soko tali bato bamemanga na ba stade de martyrs wana eza baluba na bakatange na bato mususu ba soutenir biso na sala manifestation mo na Congo pour na bandundu to réunir moyen to so ba morgue oyo moni na Kikwiti wana ba morgue yo moni na bantu mais pour na retirer mbongo ba pesi biso mbongo na bakatange na baluba bato ba soutenir biso ba ministre na biso bazaki en fonction premier ministre azaki papa nani premier ministre que papa na biso pe son nom ya kufa jo kizenga ba Olivier bazaki wana ba ministre kamita tout bato wana nyos mais je te dis maman on a fait ça pour avoir cet argent pour tout ton mort au monique eloko wana ils ont découragé ils ont boma ba talent na Congo moi je crois que bakambu Bakole, pardon, a approuvé Bissot. Oui. Martin Bakole a approuvé Bissot que sans argent, je vous amène la joie. Oui. Sans argent, je vous amène maintenant les 2 ceintures. Oui. Sans argent, sans soutien total. Bah minime yamike yona a gagné. Les États-Unis, tout ça, les États-Unis, tout le monde combat n'enga manemene moi na mbali wana. Nanga bomaye. Makofi wana zana ngwana mais ils ont béba pour rien nanda ko. Na fufua masango. Alors bazoyer en charge. Non seulement il est un ambassadeur, mais il est aussi un atout pour le Congo. Azoteka Congo. Drapeau et tout maman qui na salle et ça drapeau à Congo. Bible et tout maman qui na salle et ça Bible il y a biso Jésus azul le Congo. Donc tout prendre en charge ba talent. Congo to banakoye ba que même sur le plan spirituel. Ba sponsor ça ka ba politicien. Sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan physique, sur le plan il faut qu'on sente le soutien de nos frères. Oui. Alors
politique mentalité ya responsabilité ezaka na politique soko ndimi moto na politique akei na ye kolia mbongo mais soki okei na motu lokola bakoli bosoutenir ye bavaleur ezozonga na congo akoya kofongola basalle de sport na congo soki azwi abanda koforme mpe baforme bajeune sportif toke yebisanga jeux olympique ya paris tozwi médaille nini yebisa biso médaille nini tozwi à part moi musique oyo tobundaka ndambo mais musique yango eza bambongo personnel ya bato mbongo oya trophée padi azwa trophée na ye mpe azwi trophée mbongo ezongi na poche na bango mais basport epesaka impact na niveau international non seulement impact mais ça apporte aussi barespecte et puis bacombat mpe ezomema bambongo donc moi je crois que en tout cas nalelaki mama Martin oleli singa en tout cas félicitations mon gars vraiment son azongi kini ou na ye Londres ou bien na ye wapi na olukayo vraiment na olukayo abe dashu botia bango maboko bosabeti tala bato bango oyo majabu bato bango oyo bozwa ye avec tout un groupe ya bacongolais mpenza bamécène bozwa ye bobimisa ye je crois que c'est ce qui est important pour soutenir les talents congolais sur la musique, sur les sports, sur tout ça. Politique, ils allient et l'eau mais en tout cas, les talents où ils allient, Jeux olympiques, bossa la bilan, Jeux olympiques qui arrive. Oui. Bazo pour 4 3 secondes à bande là. Mutaoki mambango, a sali même pas 200 mètres KO. Lolé molibanda. Mais mutazo lia 1000 qui a poussé, mais là on a dit, on a 18. On dit là mais la 1000 qui a pas. Kecho eza ya zando eza na pression te ezokanga mama ezokanga mondo eza na col siko muta okimamba mama bazokimamba una bakecho ya zando ya grand marché yo yebisanga siko ekanga bakol biloko ya bato siko aokimamba makolo ezokanga mama nanga yebisanga aoganye ndeni et puis alete ozo batanga ba meme ba frites biloko wana ekanga maina libumu esali ba cramp mais c'est ça ozomona bapeti na nga neti oyo babeta bale na baegypte wana peti na nga bazobeta bale bien omona azotia babi peti na nga ozocomprendre que ça va mais Congo, sport, politique, je crois que Papa Boudimbo, le gars à côté dans le sport, lui il est un peu élégant, il est fort, à mon apoto, comprenant vision à ma vie, j'espère que Jeux olympiques aux Zoyo na Katikati, mais je crois que Amos Mbayo, pende qu'on a vu sur les responsables olympiques à Congo, bossa l'effort de façon que Mbalo vraiment politique. Il y a sport na Congo échange. Et qu'il est bien. Voilà, Wanezala qui analyse, bravo Bakole. Wanezala qui analyse, il y a prophète de la nation, Papa Nabiso Denis Lessi. Donc voilà, nous avons toujours Congolais na mutu na ya kanisi ke ko bonga na vie eza politique. Eza politique te. Biso tozana États-Unis atoki pa kutu mamba politique te. Ça va prière déjà ezala kutu te. Prière à transport. Mboko elongwa. Prière on tape na somba mutuka a ezala te. Pas va pe bis ezala. Ah pe bis ya te. Biso na Texas mutunyo sa na voiture. Donc voilà, ngai na lobara toujours que ba politicien ba Congolais bolongola na misu trop na politique. Botika politique na ba politicien. Oza politicien te obengamaki ozala docteur, obengamaki ozala chanteur, obengamaki au moins na ba musicien ba kota politique, ba pasteur ba kota politique, tout le monde. Finalement tozo comprendre qui va diriger qui. Donc mutunyo so ba donc des politiques pour Mbongo. Or Mbongo est cause partout. Ba talent nyonso ba boxer ba na kino na ba judoka. Na ba business na biso. Na moni président français a fait sa judoka na bango 4e médaille d'or. Président Yambaye Anne Sengo. Donc biloko wana na kini faut. Il n'est pas ministre mais il a la notoriété internationale. Wana penza biloko moko fo esila.